Malamu na 3W Congo Live Télévision, Bino Baye Bozami partout dans le monde entier pour Rolanda chaîne YouTube de nos Congo Live. Oui, le Belabino Penza politique Yamboka Mso Congo, Lelo, Tozaina Moimbo Kamargolangu, et Penza Tolobela sur actualité, Zay Kotambo Namboka Mso Congo, Tozay Penza Nesika Kitoko, na place des évolués, na commune na Gombe Musikate, na Institut ISPL. Mbote Margola. Mbote Jean Jokwa, mbote Bayo Balandanga la Kata Congo France, Balandanga la Congo Life. Mbote à mon patron Didi Dipumba, mbote na Gisèle Tati mère doublé. Bébé qui est bébé Sikabotami, bébé Némi, qu'on a à Londres, mbote la bande pour la nyonso ya diaspora. Oui, Margola Ngouto qui est en actualité dans Mboka Congo. Mikoileka qui chef de l'État dans président Félix Antoine Tshisekedi dit Penza azali ko séjourner na mikili ya poto abanaki bongo na Belgique, New York, moko la samedi azali bongo na États-Unis kaka na état ya Atlanta. Et si ka wapi oye Penza sa ki discours devant ba Congolais o ba vivre bongo na ville wana kasi ya pas ces qui était président de la communauté congolaise kuna na Atlanta tango penza alingi a présenté chef de l'État a pesa moi liloba nae na bana mboka kasi ya lobaki to présenter le bino président nommé de la RDC na ebité président nommé après na sima qui ko présenter esquisse nae chef de l'État tango pe ya mataka lobaki malheureusement il y a le président élu la République démocratique du Congo le kolobani ni na likambo. Vraiment normalement na ko kama bande on a biso ya diaspora bande on a biso tonton ba comme maladie ya congolais alingi buzz. Donc buzz est comme makasi na mboka Congo. Tant yo koloba était président nommé. Na nomaki. Ah président élu. Petit que Chilombo il a été élu. Donc non ko kama ba tout comme luka président Atlanta ça ni pour na Congo. Non, à présent, la Ligue des Jeunes d'Atlanta, on comprend que j'en sais pas moi. En tout cas, en Atlanta, il faut que nous combat président, on a une photo, on a mon épinal. Bah d'abord, moi, rapport à Kendara na Tongo, là, on a des loteries, on a manqué chef de l'État, na Makamu Mususu, ils ont la sens vraiment, ils ont ça vraiment pas si mingi. Parce que chef de l'État a motomo kwa bolingo, na tango akala, Chinaram. Kalef Mtondwana yo lobake o président balokoti o waye no maman kind o ba reflo da ba reflo bon baza ba double nationalité ba ko ça so baza ba Congo mais nzoka ba américain tant on est à l'aéroport ba lobine di kamoro boy abimisi passeport américain abombi non c'est pour ça nous disions que nous avons besoin que Congo est à la construit congolais penzo ya makina congolais vraiment du sang boya to tonga Congo to ngi suma ba double nationalité wana te. Donc, tout ça penza Congo na biso penza valeur et kende liboso. Mais non, monsieur le coordonnateur, monsieur le vice-président il y a Atlanta, ceux qui a Ligue des Jeunes Atlanta, na EBPT, ceux qui a Ninyangwana. Il faut faire vraiment trop gaffe, hein, parce que nous on a soba no batunyo papa qui est le président de la République démocratique du Congo, on le fait c'est que Chilombo. À tout qu'un aéroport na bino kuna na États-Unis batunyo babike que votre président de la République au Bara fait c'est que Chilombo. Donc botikara mon konzambo kana marambo bela rosala. Na 8 mois ça dit marambo legi déjà 10 ans. Donc ana makambo baso des moutons ndo zolo ba leki 10 ans. Oh maman, oh baso des moutons. Félix Facha Tamoli, Facha qui a luki dans que sont investisseurs. Bozolo baka président de la République au sa makambo eza ya mboka. Banzele zo tongama. Enseignant bandero zo 80 000 comme toucher $245. Base de la tolérance de ba image de enseignant ba toucher mbona ba banque kala mingité. On va montrer les images. Quand tu as 100 jours et continue quand tu as école, bana maternelle ba comme na ba pipitre na ba bon. Hôpital et tongami. Nous sommes là comme on mboka ko se lote. Pour pesa be mutu merci pour ni kimte malikunya obokomi nango yo. Bino bato boza 4 miss bon mon ami miss minete na sepeli au moins le président de la République à lobby kuna na New York kuna en tout cas merci vraiment aux ngwandistes merci pour apprécier discours à chef de l'État honorer Ngwanda fait c'est que c'est son fils au moins tu vendre na sa mai car na sa mai hello nini président des réseaux sociaux Jeon Félix Fati c'est son enfant. Viens chez voir ton fils. Il est déjà le président de la République.
ngai na ngimboke kende bo na sa mai wana lelo nyeza na sa mai on va venir libérer le Congo souvent populaire et kenda wapi balie bango bambo on va benga ba journaliste résista ba kosa bango na butu bakuta na réunion à santé ba $10 ba $50 batindaka ba mama ba ndeko na ba lire ata moi lituma moi pondo ma desu moi fumbu ali abike moi langa zanga na poto mais otinda $50 pour na mutu mora azobisa ba fausse information balobi minyembo plus de 30 000 rwanda yo mona wande ce sont nos frères. Oui, moi, Mboka Margot Languto qui okoloba penza que enseignant karaté ba ko toucher $245 kasi gratuité enseignement c'est comme si ba ko menacer pour la table ronde chef de l'état pesa qui déjà ba mibe konaike et bandit na première ti na 8e ba ko tanga gratuitement kasi to lali to la muki ministre EPSP Willy Bakonga ye penza lobi était gratuité de l'enseignement suki bongo la 6e primaire na habité ministre azali ko contredire maloba chef de l'état. Willy Bakonga linga luka buzz. Loko mona Didier Bidimbu vice-ministre ya EPSP atamboli asali tourner na première dame bakei ba kasangulu kula place atuma tubwana linga ke yamba première dame tant que député autant que nanya tuba tubwana. Donc bopesa vraiment merci. Yango moni donc Didier Bidimbu azota mona première dame abi non nga buzz aussi la te. Parce que ba nga Willy Bakonga na zongi ministre EPSP yango no moni asali nini a créer ki buzz wana. Mais conscience, il y a une école ne fout à combien $700 pour mon attendre à Sévigné. Ma petite soeur n'a attendre à Sévigné. $700 Sévigné. Mais le gratuité enseignement. Iti gomelo comme gratuit. Kuna tozonga kuna na sacré-cœur ata mamelo wana la robe ou la robe le bon ba ko sarabato robe ya motane ma colonel satika batika libanda mamelo alingi gratuité enseignement te ba benga ki mwana mboka Fridola Mbongo alobi azobima nani babe na yene abima cardinal kalatele azokende bongo et pas pape abimse cardinal a remplacer Mosengo passé ye azo jouer na double G balangi nanga tomaki chef de l'état yoka bango ba luka intérêt na bango ba luka intérêt kuna na Goma kuna na Bukavu lobi mbasambelité parce que les parents sont contre makambo bango ba ko sa école conventionnelle catholique ngaku na kosenga na mokonza mboka na kosenga na ministre ya EPSP to senga na vice ministre ya EPSP Didier Bidimbu po ya osamusa malamu to senga na vice ministre ya EPSP ndenge zawana basala nini bazwa ba école conventionnelle Bukavu ba pesa mo comme ba école à l'état. Parce que oui, parce que bango baliko luka kimia te maman. Tala ba tiré par balle élève kuna na kasa ba bete massage pour sango balingi te école ezala gratuité enseignement. C'est une école. Eza loko yambo mokonza mboka eza na kati ya constitution mais mwana mboka mokonza mboka feti seke chilombo atie yango en jeu mais kasi mwana mboka tie yango en application kasi tolanda ki matata mponyo azaki bongo ancien premier ministre ye penza lobaki ete sengeli na bana Congo bokamwa na bino te likambo etali gratuité alobi ezali makambo babandaka ngo ye na mwana mboka Joseph Kabila Kabange président Félix Ndayeka akosukisa toloba nanu tangu sénateur à vie Joseph Kabila lobareke azangi 15 bato malamu we ponya lobaka parce que batu ba ko boma mboko zama matata ponya baki 1000 écoles gratuites 1000 écoles gratuites on tongi en wapi biso ko to bandi ko gratuité enseignement to tongi ata mo ba école wana to seni to kina table ronde to ki to sena ba enseignant siko matata ponyo 1000 écoles gratuites zango université matata ponyo wana ezara université na ete eza fond ya FMI fond ya FMI nde pesa université gratuité enseignement mama to sa abatu ta ilunkamba yo wana utaki Afrique da kolekana azongi nzoto makasi na komo konta bokate Fachi président o azali Josué ya Congo boko mona te ke bota na Kagame akopesa mokonza mboka mbote akokitsa mutu bozo sosola te bato akmisumine bango lobi Kimbango a dit. L'autre côté on a dit Sikatenda a dit, l'autre côté Kakenza a dit, Soni Kafuta a dit, Kizamine a dit. Mais dis donc, il faut dire la vérité. Poto longwana un tribal et continue à Congo. Félix est là à sa porte ouverte à Mboka Congo.
Je demande tout ça, oui, moi, par exemple, on peut ma bon côté. Quand on finit dans les réseaux sociaux, il n'y a pas qu'on les mette, il n'y a pas qu'on kende, quand on les mette. Enseignant, moi, au banda, octobre, tu as une banque, Burumbu na $245. Oui, moi, la Margola, Penza, Motuna Nanga, Boy, Motuna Penda, Uteki Mosika, et pas moi, la Mboka, j'en suis bon, moi, c'est quand je suis bien nous, politicien, ou bien beaucoup ça l'analyse politique, beaucoup nananu. Les lots ma belé na biso, ya minembo, bato bako, barwande bako kota, bako yiba ma belé na beni, basi baza violé, bato bako kufa. Est-ce que vraiment nous to yeba à l'école, mon seigneur, mon ke batang sarabiso superficie, Mboka na biso Congo, les Arabes, on a 2 345 000 mètres carrés. Est-ce que qui non les loyo superficie n'est à la capote ba Rwandais ba ko katete nya Congo ndambo. Est-ce que superficie là n'est pas autant que ça ba la biso si les loyo à bon. Non, mais je voulais dire bande on la biso botika makambu que badba rabalo ba la no makambu. Tozala trop désaventuriers dans le monde du journalisme. Il y a beaucoup de désaventuriers. Sinon, nous félicitations, paix bonne fête, na président parlementaire debout, parce qu'il va fêter qui 26 ans na bango ya parlementaire debout. Donc pour parlementaire debout, no mona ngaza fier na bango na un moment sur l'équipe à Kabela nga moi, maman Margot, ah mère, maintenant wewa. Ah. Mingi lelo ba komi ba député bandoli mbonga parlementaire debout. Avant di pea boye maire pa vana ndaku boye mbongo pea parlementaire debout pea ba sangisi ba senini ba elie ba lie na ndaku mais lelo yo ba koma ko finga bande on a biso ba baby si mondo a journalisme baby musu na moni abio azongi journaliste atiki ensemble azongi journaliste yeki journaliste onka ya Congo asa na TV5 asa na RFI non le mambo ya nanza to sa mambo intellectuel makambo bateau ya nani te to lo makambo ya mboka to tika ba sentimental ba sentimentaliste o mambo gomi mikolo te ye fa sa makambo communication présidentielle botika makambo ana ko na ngai o ya minyembo est-ce que superficiel c'est ça eza bon ya fa ke malembe au moins Kagame nda ope explication et on se peut bien fachi akosola mutu moko ta kosomba akozwa isuma bela Congo hein tona bezo bandi na suba na diaspora obimaka 4 ans okenda rosa musa tandis que Congo eza mboka suba libanais ba onyokola biswa bozong to ya na Congo to investir Hollande junior mata mukwana te alobaki yango kuna na imikat alobi ke bientôt la ba banque ezo fongwama pour que ba jeune ba kozwa ba crédit maman Minyembo ya baloba filmer biso tata mona ta 30 000 personnes en haut et comment ça na vandi bona créer moi buzz moko boé le côté moi image moi bona ikamba mona bandi l'air est grave la RDC n'est pas vendue nous sommes pas occupés nous marchons oui moi la mboka Margot Langu lelo penza affaire o penza et mais qui un peu connu ça ville ça qui ça tozaki na faire 15 millions de dollars au moins la mboka caméra détourné 15 millions de dollars kasi to mona ki chef de l'état alobabe batuna ki motuna ngo ya lobaki benga ki on a rétro commission est-ce que mboka Congo komi na makambo a cop to moni 15 millions de dollars moi la mboka Vital Kamerhe a se justifier te ye on a ngambo kuna a soutenir thèse na thèse on est le belika bonne gouvernance kasi bonne gouvernance ngo la mboka Congo di ka babazo gérer bien te moyibi 15 millions ti lelo tozo baté et ki wapi chef de l'état benga ko rétro commission mingi ba ko accuser pe ba bise que chef de l'état azana kati wana bango nyoso ba liembongo wana tant mon nzabo ka bi rétro commission et la kisi ke mbongo wana tant bandaka ko bima avant mon konzamboka vanda ezara na bato banda ko liango déjà tout okiko lobate banda ko liambo wana jeune rétro commission ezali o bango ba ko lobale comme le mot buzz non le chef de l'état a raison moi mboka Vital Kamerhe les pacificateurs jusqu'au bout notre partenaire babi ke ba msaki mko benga bi o Marco quand on a salaire pour 15 millions Vital Kamerhe ata bino mona auto sape makam et ça na ba buzz ça ma mebele maman donc fondé kaka pour 15 millions pe kangi ça dit buzz au saranate et non maman fondé bon on va na bimankala so ba ko lo ba faut pas ko tsa batu nyonso za kaka te kaka ke lo ka le pouvoir outi ko défendre thèse na félicitations parce que ba thèse mususu za na Congo za ka so pesi moi nani chef de travaux moi nous catch moi Jeep à 5 comme ça maman docteur 1
Il y a un ministre à EPSP, je connais le Congo, Thomas Louaka. A ça la paix ma casse na EPSP. Na esu kuna na étude supérieure universelle. A ça la ma casse. Pour ba thèse mususu c'est comme que ba premio et comme que je suis licencié, je suis gradué. Mais au Komabi qui n'a fait iboé et l'autre côté. Yango ils a vraiment pas si je connais le Congo 15 millions dans le tesa buzz. Bon 32 millions à signer les Kenda. C'est ça lobby et ba lobby bientôt là bazo banda ba marche. On vous met en garde CLC. Le professeur Ndawel oza mutumoko wa maele. Kolinga ba fake news te comme ça on la buzz à CLC. Les Rossi Moukenlo ba kufi po na CLC. Biso lo ba toti kala. Pour na mboka pour na kota alternance. Yoka. Disons un peu la vérité, Jeyon. Rossi avant na ndako neka pamba bo abika na bima boy. Ezaki po na ne. Coordination de laïque ya nini te CLC te. Makambo jeudi chaque jeudi da tobeta baba bani ba mfinuku. CLC te. Hein? Notre alternance. C'est bien. Mais disons un peu. Lelo to komi boye. Ils donnent dawe lelo na menani nani. Kankolo mama wana. Akomelo na sima mo konza mboka te. Tsika ils donnent dawe na prof Thierryland. Oui moi bien été ba robanda ba marche. Toza sina besoin makile tangate. Au lieu que banda 15 millions. Oh non nous disons non à la corruption juge. Baba non na kala poto koma na 15 millions. Oui, moi, Mboka Margolangu, tu comprends pour ça, moke, Nasuka. Lelo Penza, après quoi, acquisé, dire qu'il y a chef de l'État, Vital Kamere, a détourné 15 millions. Lelo, tu moni affaire, il y a 350 000 $. Oyo, et Zali, ko Simba Penza, moi, si à dire que maman Amida, Chatir Kamere. Oyo madame oya Rao Bank les lois abongo na Canada le mécano ko lobe la population congolaise to yo ki sabino pe ba audio na conversation ya mama na za na ba audio conversation ya maman Amida na la fille on habite gi ko balancer après sima bato ba imboka boyo kana nu audio na ba imboka boyo kana nu audio na ya mama Kamere na madame wana ya Rao Bank ndenge bazo solo la 350 000 $ na ebite mbongo Congo ango bato ba ko souffrir population ba ko ki na passe bato ba ko liete maezate bato ko ba ibi 15 millions ba détourner 350 000 ango bato ba ko salata jo ango wapi na ebite soki ndambo 15 millions nde e continue na 350 000 boyo kana nu audio wana ndenge penza mama Kamere Maman Amida Chatir Kabere ndazo solo la na moi si openza a Géraka bongo compte na ye ya Rao Bank azali lelo na mikila ya États-Unis kuna boyoka. Maman, comment veux-tu que je sache? Comment veux-tu que je sache, maman? Je te dis que les messages tombent de partout. Je suis même étonnée quand j'ai vu ton appel. C'est pourquoi la dernière fois je t'avais dit, maman, que je te dis que ça ne va pas. Et puis c'est même pas non, on m'a envoyé même une photo où on a écrit Pamela Kabake, elle est recherchée, elle a volé 350 $ dans le compte de Amida Chatur. Un autre c'était j'ai volé 600 000 $ détournement de fonds, nanani nanana. Non, tu sais, moi je pense que il faut que tu fasses un truc. D'accord? Oui, maman. Moi je pense que parce que les réseaux sociaux là, il faut absolument que tu réagisses. Il faut que tu fasses un truc sur ton Facebook. Au Komi, au lobby, écoutez, je ne suis pas recherchée. Je suis en vacances avec ma fille pour les raisons des traitements. Je n'ai jamais détourné quoi que ce soit et Madame Chatur ne s'est jamais plainte d'un détournement. Maman. Il faut que tu démentisses, Obi. Intox et fausse information. Je suis bien Pamela et je n'ai jamais rien. Il faut que tu le fasses. Maman, je te dis que ce matin, je me suis réveillée, maman Chatur, je te dis pas moyen. Hein? On a même dit que tu vois l'histoire de 15 millions. On a dit l'histoire de 15 millions, je suis mêlée. Donc, on m'a dit, je ne sais pas, maman. Maman, je te dis la vérité. Maman, toi, tu ris, hein? Toi, tu ris, hein, maman. Moi, je suis ici, je te dis, j'ai même pleuré ce matin. Yo mesana si konga la mesana te maman ata yo moko balobi yo bendi 15 millions ce qui peut na zwindambu ngapi na ke na ngo ce qui peut non comprendre te maman hein balobi na zonga te non il faut ça la demander hein
Maman, babi no zonga te. Yo, na posé une question. Yo banque na yo et interpellé pour quoi que ce soit. Maman ba interpeller nga te. Si go yebisa yo so ba interpellé, qu'est-ce qu'on a ya interpellé rumeur. Maman Tikana et le bataillon moyo kutumto mesana. C'est vrai que je me sens moi calme. Oizaka ke Monica que ça fait quand même paniquer hein, tu vois. Maman ba tchena photo na ngai ba lobi nga na sombi awa ndaku. So ke ngai na tindelinga yango, ba tindelinga yango na kamonga bima attends, c'est quoi cette histoire? Je te dis mais maman. Il faut pas rester comme ça. Pamela, il faut au coma. Tu as un Facebook, n'est-ce pas? J'ai un Facebook maman. Voilà, aux Facebook, il faut aussi la statut mon ça les poste aux amours maïle au commis qui a congolais en tout cas arrêté. Dans la vie n'a été, je suis Pamela Kabaki, elle n'a pas recherché nulle part. Donc c'est quoi cet intox? Maman, les gens sont méchants. Maman, tu sais, je te dire un truc. Tu sais que depuis que depuis Karabokoma na eloko wana. Maman, tu peux pas imaginer. Tu peux pas imaginer, je te dis. Babo sani que na era bampia kanabino. Moi j'ai Maman, c'est clair. Oh ba yebite que na bampia kanabino, moi j'étais avec vous. Maman, tu te rappelles au moins? Nga combien de fois nazo komela bino ba ah. Hein? Maman, nazo komela bino ah, président, ça va aller. Non, tout le monde était même pas là. Moi, j'étais présente. J'avais comme une confiance. Mais les gens n'ont pas vu ça. Les gens ne voient que là où il y a le miel maintenant. Eh, Azo CP là. Elle a fait ceci. Elle a fait ce. Maman, je te dis que laisse tout. Balobi Pamela lokola ma maman qui ndoki madame Kamere. Madame Kamere apesa kimbongo direct aéroport akimi ne soki pene Ethiopian akozonga kutu susu te d'ailleurs soka zongi bako kangaye mais yo moko pe au moins so biloko. Oui ba imboka ba usko yoka penda audio wana conversation ya mama Amila na moto penda ko gérer compte na ye na ebite mama Maro yo pour landi yango yo ko loba ni affaire $350,000. Jean Alain Lobaboé, au moni montage comme ma casse na Congo. On peut se bola la paix bola muki au moni babiote Margot ba sale sex tap. De ba tiko kosam bisa mwana batu no santa batu. Leki a pas tué RFI. Dans montage comme ma casse. Bon maman Amida Chati ondenga zawana, la mère des opprimés. Hein, maman akosunga ko pe sa vie. Tala mwana azaki na timer nde mwana na lelo azongi na Congo kaka ba traiter mwana na Kalembele mbawa. Timer ekatani. Mbongo la okako somba bijou na ete. Alinga somba ta montre tata mutuka tata super te. Mandimia bimisa mbongo wana a traiter mwana wana. Azo sunga bato okutu fondosiel au Colombe za wana. Hein maman, babi $350,000. Boba oba oko somba mapangu ba $700,000 basala ani. Kambongo Amida Chati. Kongo ya monene. Mutakoki kozala azana mwa 10 we wana e, mwa 20 we wana e. Bon tout le bana na sur la poto moi baba mituko boboka na poto le baka po balobini oh biloko nini ba impôt et comme cher pas ko qui cher na Congo mais so che baba ba ketcho mituko ça te ana Congo e ko ça na ba taxi so ça na mois 10 mois 15 et so ko tshelo mbongo sali mois compte mbongo fermé et obimi so $350,000 te bon maman Amida ndenga za maman Amida zangi mbon maman Amida femme forte. Ye wana uti ko mon kontambo abi réchauffement climatique. Maman Amida uti ko lona banzete mususu to monika ele biso ka mwanzete mo pa ya ya président Martin Fani lona ki moi aloni moi nini o abenga ngoni noix de palme nzete ambila kuna pe to moni papa Katumbi monsieur Katumbi asimbi mwanzete bali basa ndi mafuta mbila bali bisa so mafuta mbila to noix de cacao beurre de karité. Mais ils font accompagner un beurre de karité, mais maman a mis à plus de $350,000. Banteta ba kasi wana. Et comment te combien? Baninga boyana ba projet bino bovandi kuna ka montage na ba réseaux sociaux. Ko finga mais mutavandi bo projet ba bichette l'état che conseiller. Oya s'occuper na mambote ba projet jeunesse. Maman ngala tika asima. Ngape sina ko koma projet na yango na ko tambo na uti ko betsa na information kuna na bureau ozinga kuna na cyber na ko betsa projet na ke rotika et pas conseiller au chef de l'état che biso to yine rotika bango ya ko iba te mais to construire mon gars zali na pépère de yoka ki makambu oyo
Moi mboka papi pungu alobaki oh nyo jeune oh nyo saza na projet na ye ayebi ke ministre aza ya PPRD ke ko sa nini kotisa projet ndenge mo pe côté na biso pe ya cash faut pas loba pe jeune nyonso ya cash au côté na biso biso to na opposition jeune biso to nyo comme une opposition bona lobani non nyo comme une opposition je passais tout mon temps à l'opposition tonto ki ma yo nyo comme ite oh ba pipi yu po lingo ke o ka accréditation ko ta pipi yu neni to nyo kwami. Opposition. Nous avons besoin des projets. Donc, il faut comme normal. Maman Mida n'a rien à voir avec tout ce qui se dit là. C'est une dame, il faut la respecter d'abord. Azope ça fait abasi penza courage ya ko luka na vie. Courage ko luka babi maman Mida za cacher moi mabe. Cacher mabe. Nanani oh yo na nuité maman zela na. Il faut pas dire des choses comme le quoi toi ba toi balabala. Yo na nos zones de déception bolingoté. Tout un peu de déception bolingo et on se pose moi déception moi boseni aucun ligne mobile c'est ça la vie non et ça dit que non outi na ne ba loba ka outi na oh outi pampa non à Monique Simbite maman Midaye ali a comme une directeur de chef de l'état aza moi aussi photo tchai maboko fondation la Colombe ezawana to kei to s'adhérer na kata fondation la Colombe ba fondation ze belé maman Denis Nyako kamami tezo banda awa fondation maman Denis Nyako yango déjà banda ki to moni ete mwana mboka oh nani ndeko honorable na ndeko na Mukongo kuna oh Jean-Claude Vouemba ako s'attaquer na directeur à cabinet lobby plus de 180 millions de dollars ba nini ba benga ngoni ba conteneur outi nzela kasangulo yé mais dis donc qu'est-ce que lui il a fait du Congo central? Ngana jeune na Congo central, bango ba sel biso na Congo central. Ba payage ezebele na Congo central. Ils ont fait quoi? Mais c'était que non, bon lui on a bobo ko s'attaquer na bâtiment ko s'attaquer, c'est normal. Hein? Maman Mida botika moi siwana toko lobe, ezama biso ko za pure petit non so linga salir yo. Moi le moi c'est que moi lora lito yo pimelie. To bitele lo moi c'est intime à c'est nini. Mais moi c'est bandé on a ça banque il faut la banque on se kende tout n'a kende poani ba comme fier moi OK na banque ko tika mbongo no mais ba c'est lo fier ba éviter que banque on est vivre na pourcentage fier to ça na banque au boudé éviter que mbongo na yo ko na banque on de ça nini et ko futa yo zo salaire mais au boudé yo poani ni ba banque ko koma soki on ko sengo defambo ba sengo buku alopango ba ko sengo ozana combien na compte na combien yango tobi makamo c'est faux et si là batika maman Mida vanda fondation la Colombe ezawana 350 000 dollars munyango ni jeune bani 350 000 soza 20 wewa c'est le transport au vando ça combien par jour au betango pa osali moi compte mon ferme mais c'est de l'argent batika maman Mida vanda na fondation la Colombe OK to vando tonga daba bande mona daba kasi yango wana te to ko banda za ko ba noix de palme te to ko banda. Donc, oui, moi mboka Margot to comme bongo na suka analyse na biso to embe bino moi mboka Margot langu na epenza to lobela ki makambo tele actualité la mboka na biso Congo to beti penza 7 na matali 350 000 oyo ya maman ya Mida Chati mikoleka kezaki 15 millions ya dircab alizongi susu na madame son épouse Amida Chati oki penza molai to comme na suka moi mboka message noko lancer na ba diaspora nyonso ba kotala babi moyibi soka yibi azongara place ayibi place asalaki mabe bande rolanga kisangani boyamba moi mboka Jean-Pierre Bemba na raisonner sous guerre ya 2000 na raisonner sous guerre à 2000 on a un mineur on a raisonné sous guerre wana et la kisi que boyamba e kaka arande on a biso tout le monde a dit andi Mbemba wanda ko bloquer sur ba Facebook pour andi ko ta ko bloquer ça kanate pas bloquer ka fini ka bloquer andi Mbemba félicitations parce que tu t'es rencontré avec les chefs de l'État a besoin jeunes à comme motolobi merci ba projet non chef de l'État yo kango to pesa o pe to kutu na bato ba pesa o makoki hein andi Mbemba c'est bien comme ça héritage fait au monde oh kuna kendaka na ngambo ba FCC oh Jean-Jacques a collé là kuta na Némia ko s'occuper na kana yo hein Némia ko s'occuper na kana parce que azataka papa tchaki na liste était là ici kozaka moi na moko mabe donc merci beaucoup na banana sur Congo live hein na Congo France merci à mon patron Didi Pumba merci à Gisèle Tati mère double monter ma prendre 8h. J'en suis bon, moi, c'est la combat président Abino na soit Kundara Bibembe, kuna tete soit ça en tout cas, moi je suis désolé. Merci na on a bien
ils sont à boire qui était dans ciel ils sont Michonoka maman bibi chonoka puis tu la de Lausanne papi obi ke makambo apparaît kona na lo ba likambo pandi famille na biso merci toyambelaki bino mwana mboka Margolangu merci na bato nyonso bazalaki na nsima caméra napesi bambote na Guy botambela depuis na baimage ya kitoko azali biso na Olivier merci na Oulette Jokwa couple Bosunja bambote na bino j'en suis bon mon papa social un tonton doux de caractère mon vieux David Olito babi oza sous doux de caractère te méchant de caractère bambote na David Olito na moni bongo mon vieux Jean-Louis Chibangu depuis Londres babi kolela te bambote na yo Roger Luma molobel monene ya président Félix Antoine Tshisekedi mon vieux zoyo kanate na ebite po comme na pare ko koti na samai ngala bino soki nzamba zongi te to mona nini na mikolo ezali koya